Omoni manike abotama ingrate aokola ingrate tia komi azabongo aza ingrate manike akufa ingrate manike akufa ingrate. Pourquoi? Manike kosa vidéo pona koya koloba na lobela fali pesu bona poso na lobela susu fali za mwana bana na isa Jonathan Kadima na Prince Babia oyo ndelo ya kozala manike bana no bana vinini bana manike bana vinini manike za na succès. Oui, on a succès, on a ba fan na yo, oh je suis maniqué. Bah c'est là-bas nini. Bah je suis maniqué wana. Matidiko. Ya ngasa bana na plateau na clasher sur fan le bango. Non solo bina bande na bande là. Et na on demande succès te comment na maniqué na beta M de batu nga ba wa ba linga ngate. Nga ba ba linga nga ba je suis maniqué. Ba fan ya maniqué. Nde ba linga maniqué. Ngai moi je ne dépends pas des warriors. Pour ton information, yo soko yaki warrior ya okeketi la nga na o dépendre na ba warrior te na chaîne na ba warrior bazati e wana ne ba ken piana manikete manike to ba meme poto azolela man fali kotisinga nyongo vie kotisinga nyongo vie osali loko ba parents na ba certifié njo comme tando fi mabi moni manike azolela mani fali osali loko famille nange salate fali kotisinga nyongo vie ozolela izaki nini Prince Babi abima 4e na Vodacom o Gali abima 4e tala vie ya Gali tala vie ya Prince Babi Galez ba production, Galez ba manager, Galez qui n'a pas voyage à Zozonga. Oh, Prince Babi pas bima 4e. Prince Babi a un producteur, un manager, un nini, ba production exacte. Pourquoi? Nani a fait ses faveurs wana en regardant sa mère. Il y avait une gratitude à Bajaroyo. Maman, oza qui pas vite à l'okuta. Oh. Papa Simon qui m'a linga ba logique. Papa Simon qui m'a linga muta tambola bien. Et ça oh yo salati. Seyo. Ala sai manike pwani. Kwa ebike wana ki pamvita, wana ne makambu, wana ne ndona. Wana ne remorquage même à force. Yo na concert à Bruxelles OK. Kwa na na beto boule. So grâce ne mtabiki so na na beto mama na boule. OK kwa olati sexy na hiver. Wana puya mutu moko te. Même atana nenga kibonzambe wana puya mutu te. Pona kwa kosa la vidéo na mutu amenyo pota fingio te asali eloko te asali mabete. Oye diko sali les vidéos. Banaki bana mokili mopimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyuso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okukuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te e bongo côté ya ba salon VIP e biso e pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza o vandi lokola na pôle nord po malili ya kosangana te côté ya mai lala pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyonso ezali ya bio. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection,
désinsectisation, production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles internautes, très ravis encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci à nos abonnés fidèles, à bateau tout ba partager et puis bateau ba commenter surtout ba vidéo na biso. Je pense que ça la biso énormément bien. Ba remarque ba reproche na bino yango ça la reto meka ko bongisa musala comme il faut place mbébé zalaki. Merci surtout na bateau tout ba robenga. Bateau bazarawana pour nous repérer sa remarque na bango et ça leur vraiment bien les lots nazanga moroté na plateau na yambeli bino Jos Mania Malika avec Itoromeka vraiment reçoit tout sauf rien autour des actualités puis vous allez mieux placer et à répondre na ba question na biso tout. Merci déjà à Dada Ulongo na Suisse pour la benga maman sociale Dada Ulongo, merci pour tout. Merci aussi à maman Karine Bionsaka Motema Raouli Tono Oaruta la biso pe sikoyo. Un grand merci na Maréchal Souvé restaurant Yolo Ezo na Dallas, c'est-à-dire que kuna baliara bio sur aux États-Unis aux na Dallas au commune na restaurant Yolo Ezo c'est qu'on m'a quitté Maréchal Souvé. Merci aussi à mon ami Megra Mangwana les banquiers sans oublier Aya Laurent Lorenzo na Dublin na Irlande wana motema ya El Chanto. Merci à Oscar Marie tous les millionnaires en kilote Papa na prodige et puis aussi à Rachidi à Soumani Monstre Makolombongo de Ring Club motema Pembeza toujours na posa na yo. Merci vraiment la bateau tout Orlando Bisso. Merci à Fils Njouzi derrière la caméra soit aux amis moral nanga à fond la biso Rosala vraiment bien là. J'ai dit déjà bonsoir à Jos Mania Malika. Bonsoir Kérit Ntipi. Kérit en tout cas bonsoir Nayo, bonsoir na abonné à Africa Elengi. Bonsoir na batutu balinga Malika Mania mama ya bajimo paradis bana Sukanzambe. Bonsoir na bino tout au soutenir rabiso physiquement, moralement, financièrement. En tout cas merci na ba prière, merci na ba soutien na bino vraiment ba conseil, ba remarque et ça la rabiso vraiment bien. Tant vous voyez la biso ba remarque, na ba conseil et surtout na ba prière. Parce que Moussalo est vraiment Moussala Morizana trop d'embuscade. En tout cas, ma prière n'a bino et ça la rabiso bien. Paix et comme rapa Nzambe. En tout cas, merci beaucoup de nos partenaires en Angaï, Bazawana, Riti Boté Nzambe à l'opposition, Barouane Riti Boté, oh, toza de cœur naïe, à Koufelaki maman naïe, ça fait déjà 2 semaines. En tout cas, Nangolu Nzambe paye à maman Nzambe Tokolela na yo longo Riti Boté. En tout cas, Nzambe oh yo yabana bitike. Apé ça yo makasa, apé ça yo kimia parce que na anemoko. Qu'on fait la 2 personnes va être chères.
okufeli papa leki, okufeli maman. En tout cas, ce n'est pas facile. Année mon côté année proche quoi, na fin 2023 qu'on fait papa leki, na début 2024 qu'on fait les mamans. En tout cas, je suis de cœur avec vous famille Mukuna, Tozana Bino Longo. En tout cas, voilà quoi. Merci beaucoup na Yopé, merci beaucoup na abonné à Maliko Officiel TV. Merci beaucoup Mejimo Paradis Banasuka Nzambe, merci beaucoup. Paradis. Merci beaucoup. Atika Tenyongote. Atika Tenyongote. Nyongo, tapesa nyonso. En tout cas, merci beaucoup. Naba Oyangai vraiment. Biben Lukubika, Rose Lukubika, les jumelles Paradis depuis quelque part. En tout cas, je vous salue, des gros bisous à vous. Et merci beaucoup à Georgette Kandungu. Merci beaucoup à toi, Iguette Kandungu. Mère Adieta Kupumba, je te salue. Merci beaucoup à Winnie Dianga, dans moment 100 jours. Azaki, merci. Et puis Azaki flatté. Nalibanga Nae, Obaka Kejo. En tout cas, merci. Voilà, vous y a parlé. Voilà, merci encore une fois na Bajimo Paradis, c'est-à-dire que to liara peto melaka peto binaka. Jasmine Malika, bien habillé, hein? C'est pas dans la concordance, il y a pantalon et puis na souki. T'as vu tu comment d'intimidation quoi va faire à Londres. Intimidé bango. Ezaka li net ya couleur. Oui, bah ta poto ni ba intimidation. Wa ma mira ipa kaf na pese ba mbote tanga yaka. O mono bi opena uti. Biso to linga ba intimidation bongo. Ah bon. Vraiment merci. Sinon bonne santé, bonne évolution à Makambo. Oui, santé ça va na ngolo nzambe na kimia vraiment oyebi ke biso sanzambe mobulu biso to tambola kaka na ba principe nzambe. Déjà tous un souffle de vie mingi to la muka na bango ba se retrouver na ba hôpital na ba morgue mingi to la muka ki na bango baza na ba kuta na ba mescade ba mauvais sort mais biso tous un souffle de vie peut te kutani sous les loboué. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Nzamba nzamba bolingo to lingaye. Très bien. Pour le quoi il y a linga biso plutôt linga kai. En tout cas, mamu tout bien. A pesi biso grâce pengolu. Oui. Ya romona sou mokolo lelo pe rokota année 2024. Voilà. Merci grand frère Tempolo. Voilà, justement ya Malika, je pense que tout ça analyse normal lelo. Pas de Rolanda biso partout dans le monde avec Fils Njuzi derrière la caméra, je pense qu'on a bien même moral na biso lelo. Maramo to loba, na singa lelo pena na ba illustration faiza la lelo pour mania lobi rolobezali nana ser nanga mobo en tout cas so amoni biso aussi pela makasi abi nanga Malika na linga kope azapi parmi bato na linga rapé featuring na bino Nathalie Kalonji, autrement dit Nati Bacharge. Nathalie Kalonji, autrement dit Nati Bacharge. Ah non, il y a Nati Kali quoi. Nathalie Kalonji, autrement dit Nati Bacharge. Depuis 001. 001 fille tantine moi ça aura bien na pesimbote na Jocelyne Longo, ma petite sœur depuis États-Unis. Voilà, justement ya Malika, pas de on a vu partout hein. Les lots on a tous sur la mine Italie culture et puis au Italie actualité en fait. Pour nabi vous a mieux placé les lots répondre à la question na biso. Na vanga réponse te. Les lots nabi qui justement na to bengo warrior défenseur ya ba warrior. Naza warrior. Warrior confirmé certifié. Oh, bon, est-ce que Warrior Toyo Naza Warrior. Ah bon, voilà. En tant que Warrior, tant au moment qui fallait pour pas comme invité d'honneur na ouverture ya Cannes na Côte d'Ivoire et ça là on est. Ndeto lobara qui pas fallu. Tout est OK. Évolution ça va. Évolution, il a fallu chaque jour, chaque mois, chaque année. Et pas fallu. On a copie a fallu. Évolution pas naïsa chaque semaine, chaque mois. Donc ça dit musicien mo boy alingaka vivre était sans actualité en fait. Parce que fallait n'engazana batu bolinga ba se manquer autour wana asalaka ouverture le tour yo lokola muninga na mutaza organisateur te ba pimbe les places mais attends non mais batu beli pe bandoze il a fallu peut-être encore une fois bon c'est la fallu encore une fois fallait ça mutape selengi akoya ka te tour wana yaka salaki après toi iso salité tour azaki invité d'honneur ayaki po mena na ba président ya Côte d'Ivoire aliana bango longa tala na bango match ensemble. Kaka nenga yaki bongo, azan caché.
omoni ka ndenga yaki atali match allié ameli champagne ana caché omoni soka yaki ndenga yaki bongo aliaki ta melaki te ainga za caché mususu mais nandenga lié susu ameli ana caché mususu c'est le Congo qui gagne. Ah bon. Et sa fierté. Tous obligés au linga fali. Il faut. Au moins il fallait. Soit zaka américain. Dans le bon à chaque fois. Soit zaka américain. Tu n'as tout lingé. Oh. Total la bas défaut. Pour biso tourner tous abo. Tu n'as pas défaut. Défaut oui. Total la fierté au asalaka. Tout le monde a nos défauts. Vous comprenez? Très bien. Tout le monde a nos défauts. Asa richesse. Parce que tout le monde a des défauts. On y a ça là. On peut défaut. On peut pas la bisoter. Oh. Vous comprenez? Eh. Donc, à richesse, tout à nos fierté. Bah, place tout au le cas inaperçu, mais tout les gâté. Le tour, tous a nominé na Côte d'Ivoire. Mais tant que y a qu'on bête na Cannes. Est-ce que tous a na Cameroun? Est-ce que tous a la carte? Mais tous a représenté par qui? Bah, Fali Poupa. Drapeau na biso et côté qui? Et faufilé qui par Fali. Quand même. Évolution n'est pas fallu. Il pas fallu pour pas évolution isa. Tant que bilo kaboizo salama, fallu pas gêner qu'on vende kimati. Mke ba ko publier fallait zaki na Côte d'Ivoire, fallait longue Côte d'Ivoire zongi Paris, baté na page. Est-ce que page star ko vendre 4 jours sans publication? Star ou benga mi star. Page gêner même ata ba biso ko un mot de photo vendre sous sans publication té. Au salema souki na 12 heures yo posté. Au salema nini boyo posté. So même basket mo boy. Georgette Kandunga tindaki oyo saini yo posté. Moi Bibiane Lukubika salema kolimo oyo posté. Basket asika mo nini asika parce que eza vie na biso. Ozo comprendre. Très bien. Peut-être ça mutumo ba sepela mo na malika tous les jours. Aroya tsuka kutinga ta na photo ya pamba ya posté. Ao sepela quand même comme monanga. Yango na fallait salaka. Ao so avol na ya ozo ngamboka na a posté page na sa vidéo na ati na page na ye. Viens bastar yangwana. Viens bastar ko vendre 4 jours, 5 jours page sans matière. Tu comment voilà. Auto une évolution. Yango na zo peso ba catégorie ndenge ni star vivaka. Très bien. Star ko vivre sans matière, sans litière. Faut quota. Et bima. On se comprend. A sali ba reine na ya sidi sabité et comme ce qu'on a moment il y a des lieux on a na okende ko assister na iloko mo ba bengisinga invité spécial o ozo na peut cacher. Kanda ki azongi bongo cacher za. Star viva mo na lobaka fallait zo vivre musique ezo laisser fali. Azo laisser musique ndezo laisser yi. Fali to mona ki ba publier ki le pango wana na Côte d'Ivoire oui. O batu ba ye eza yete ba page bimi eza le pango ya Belge moko soki ya nani mais muto kwa soki Willy ko ya Willy Dingo aussi Dingo asa journaliste na Côte d'Ivoire a confirmé asa intérêt nini ya ko confirmer biso ke parcelle wana to bengoni non eza villa wana eza Fali. Et puis Willy wana azala yenda a présenter faire rigolo na stade de martyrs. Dans un intérêt que tout. Intérêt na ezani. Na souka pe apesi félicitations pour na honorer biso. Ça dit ba moni star moko boya congolais o asara fierté ya mboka aye ko somba lopango na mboka na biso ko tonga na mboka na biso. Mais ça comment on a fallu pour pas qu'on somba villa na Côte d'Ivoire pour polémique les gars surtout le maman pang bah ça la loi ba épargner Fali na maman ba ko épargner Fali parce que ba ko sa conscience na bango ce qui bino ba ko sibiso na koloba biso bito yoka ko sabino na yoka ezara bongo yo ebité ko sina koloba yo be ko sa na yoka ti bon ignorer pour ko sa conscience na bino so ba ko si conscience na bino ça dit bino mo bomitié poigné na mutema parce que conscience ba ko sa ngoti conscience c'est loko e rappelera mutu ato la le to zapi ou to ko sa kerit mais tant que nzela nzelo ba ki na ko si kerit poigné na ko si kerit poigné ozo comprendre ça dit tant bino ba mi ko sa ba conscience na bino quel point on est falité villa des falité boina na ba réseaux sociaux et ça falité donc ça dit boko sa biso na koloba biso pe to ko sa biso na koyoka. Voilà, merci beaucoup Josmania Malika, je pense qu'il va devoir rendre biso partout dans le monde. Lelo s'il faut tout dans la claire tout le monde qui Shinzora o aina silogan affaire tiadat o écrit pe marambe belé to moni bandero musu yango pesi même na maniki kanda tia sa ba sortie médiatique oh pour viens jora kangi
Benzo akangi. Akangi penza. Continue now. Affaire tia date oyo écrit ba polémique na ba orchestre belé. Est-ce que lelo exemple ndenge ba warion ba remema makambo. Surtout moni fait rigola pa ya tia date siko to lobani. Oh. Viens genre exiger mutute. Apesi slogan na yi botia date. Arrête na yango anati. Est-ce nabi viens genre atanga ba botia date. Est-ce que atanga comme musicien? Oui, apesi ba référence. Et ça peut problème parce que bino tombo nga bobo ya muto atie ba date liboso na bino. Pourquoi bobo ya ante ta bino botiete? Et ça polémique pour anine. So monique au tiano pe date, te vendre tranquille. So pour monique botia. Faut que si on a tia date à Casino. Casino de Paris. Casino de Paris, oui. Ah OK bêta. Mais tom so ça ba to sous-estimer un peu Fabregas. Mais à tia date na ya Casino. Viens tu rabi botia badati botia na pesi bo fanda bo ando boyaka fali gratuitement Kerit au monde na ndenga génération lelo ce qui fallait à sali likambo et que likambo ne simbité il faut amiser balela. Pourquoi? Pour mutu face à likambo simba et simbité bosko ya bango. Mutu face à likambo simba et simbité. Siko bongo bino. N'invite so comprendre ta. Très bien. Donc nzeta mobesu ko. Et simbité bobino yoka. Il faut boler la kana place boya ko critiquer. Fala sale loko boya simbité il faut boler la ka. Ah, yependa sale simbité bongo biso. Est-ce que ko simba? Il faut boler la ka po ya za guide. Ba idée o nyoso bino bo luka bo sala. Yé mutayeka ko banda. Oh le lobi sope to ke to ko corriger lo nini. Pourquoi boyaka ko corriger ngoti? Bozeli guide ya corriger asala après bino boya bo lobake bo corriger. Te bo sala non likambo fali na saite bino pe bo ke bo sala fali par région de. Yé pas landana. Bino bonika yape sa bino idée ba combattant. Fallait beta bercer liboso o ba combattant ba yeti ko tumba ba mituka ba nini ba sa ba désordre. Ceux qui ba musicien musu bazaka motivé ba ne ba kende pe ba yape ba coller ba concert wana o fallait salaka. Pour ba l'accès que to soutenir ce que le cas fallait beta ki bo tumba ki biso pe to yo beta o pa ya tie date o pa ya tie date. Très bien. Pourquoi beaucoup comme ça ngoté? Boutique la fallu charge. Boutique la fallu charge. Bolingi pe to lo ba bongoté. Nani ngo o soutenir ka fali na moment na kenda ko beta bersa signer ba combattant. Bino bozeli fallait ka bongi seli bino terrain après bo yeto corriger. Boko corriger pourquoi banda kala bokende été? Pourquoi banda kala bokende été bozeli ka fallait kende. A fongole bino ba porte. Et ça problème té. Boti ba date na bino. So boti ba date na bino. Ba clé wa ya ba sali wa neza pa ba kolo nango. Boko kende ba opese bino ba clé. Boko beta na bino pe. Sauf que boti makele était pour fallait ça beta ki. OK. Les guides. Fallait ça beta ki. Boko ko tia makele ne loko bo que c'est capable. Fallait vous allez capable de ko sala ngo. Ne bo yo si na makele so bino bo sali yango. Très bien. Mais tant que le connaît son bo sali yango te, fallait ça sali yango bo yo ti na makele te bo malanda nguluti. Mais et ça la reneni comment na ba réalisation fallait au sala lelo mais côté ya ngambu ya ba artiste musicien ya mboka na biso moi encouragement peut-être ko poster frère na yo ko encourager na o sala sala maraté na moni kaka papa na biso nyo kalongo o a féliciter qui fallait avant événement na après événement les autres artistes basé belé na mboka na biso mais tout ça le monaté to bengango ezaki mutema mabe ou soit ezara ndenge kongola kumbela makambo les époques na eti yo kati munyo so sepela ka falaise a fali les époques les pommes et le kosku ba la confusion et le ko ba la confusion ezaki les époques na ye ato boy ko poster ato boy ko fait sa félicitation a multiplier toujours falaise pour sa félicitation mutu te po pese sous makasi lo ba ke ça so lo mususu o ezala plus grand que o asalaki. Vous comprenez? Très bien. Parce que les bénédictions, c'est le comment compliqué. L'élévation n'appelle pas des amis. L'élévation appelle que des ennemis. Wow. Vous comprenez, Kérit? Très bien.
Fali, moi je pense que mode de vie na ye, et un mode de vie au atangango déjà. Aïbi que on a ça lelo, non mérité peut pas merci à batouté. Oh. Ayebi. Ayebi. Opesa taza. Opesa te, non multiplier kaba effort nangana leka sous pour pesa sous kanda lobi so opesa pété. Ba pesa raté pour na kandati. Pour na kanda nde yango ba pesa raté. Vous comprenez? Très bien. Fallait. Attends, mania au team micro il restera toujours Fali, le guide, le premier de sa génération, le meilleur de sa génération. Avec l'autotune. Et là, avec l'autotune, il est le meilleur de sa génération. Ceux qui bango ba lingate, bazwa oya bango pe, ba maniango, ba memango na dimension o biso to mema oya biso. Papa na biso l'équipe papa na bango. Oh. Eh. Papa bino l'équipe papa. À l'équipe papa na bango. Jasmine Malika. Mais après la réalisation, il fallait pour pas tout le monde comment bêti ba arena, comment bêti ba stade et tout. Mais il y a des gens qui ont créé vraiment problème. On a pena aux amis so clair, aux amis so pena sincère. Après voyage, il a fallu pour pas tout le monde comment bande on a biso ba kende ko accompagner fali o lelo mbutu ekoti entre bango. Comment on a ba itiraima ya Manique de John na gel show niveau komeli malika tango rotalango et rolobelo nini pe conseil ko ikoza nini en fait conseil o ngana opesa gel eza ayeba nini o akoiko sala na nini o akoiko sala te pour que a se mélanger te ne loko batu bako kanisa te oso comprendre ki na ebite so comprendre nga ke très bien Jaël Aza fi oyo même poto na isa batu belé balinga ngote. On se comprend. Et ça na batu belé balinga ngote. Batu ngo banani. Même ezata même maniqué. A CP ata msoute ba mi mama Jaël. Pourquoi? Bango balinga maniqué pour na yalinga ki a se glorifier. Alinga qui a se glorifié de ça dit ne ba meme ba fille bongo aza kata msu ye moko a tout à toloke a se glorifié na poto ango mais ne ba mema ina ba Jaël a sepé la té. Oh. Alors Jaël aza la prudente a salela chance na ye o yakutani nango pe aluka saisir ango. Vous comprenez? Très bien. Ce que vous avez la reconnaissante pour na moto a memi et poto. Oui, polémique na on a coûté ezali kamope qui sati. Eza logique. So ba fini fali j'ai la ko répliquer eza logique pe eza normal. Donc opeki sa biloko eza ba futilité moko boye pour na ko protéger ki bo maman, ko protéger biloko sou bana bazali. Mais eloko oyo eza ke ba fini leader na yo. Oye ko répliquer, moi to opeki sa moté. What peut qui s'engoter? Vous comprenez? Très bien. Asalela chance na ye o yakutani nango o esali même esali ke manika bundise bongo asalela ngo. Et pourquoi zo chara ke maniki nda bundise ja? Mais même na ba di on na botali ba vidéo ti. Même na ba di no kinda lobité. Na sepe la tende ba mema poto. Eza clair, na on lo ba bien langage ngeza boy manika linga ka se glorifier. Na poto wana comment na komema batu moko boy bayemba la moko basalika ba 8 mois ba 10 mois ba mema ba poto alingi bongote ba méchanceté wana yango no moni esali que to suka lelo boy à côté ya mani kesiko s'il faut lo ba ezapena eloko est choqué et dérangé côté mani bon au moni moto a vivre en ingratitude au bandoza choqué chaque fois. Au moni manike abotama ingrate aokola ingrate tia komi azabongo aza ingrate manike akufa ingrate. Pourquoi le baboy Malika to bossa na kate non vanda non abe mulai. Très bien. To bossa na kate manike to ba meme poto azolela
man fali kotisi nyongo a vie kotisi nyongo a vie osali loko ba parents na ba certifié njo kamta bando fi mabi moni manika zolela mani fali osali loko famille nange salate fali kotisi nyongo a vie ozolela ezaki nini ezalaki nini manike manika kenda poto parce que baboyo otala côté négatif yango ba mema manike poto parce que na mokili to lukaka te même na ki amitié to tala kaka te ke poto bebani to tala ka côté négatif plus mingi so to tala côté négatif yango to yinanaka to luka peu plus mingi to tala peu côté positif to bebana kerite mais likambo yo en tout cas na za reconnaissant nango pas kerite en tout cas c'est mieux ka to luka to za ka bien to nata to la tabola muna imoko manika zengrati manika kosa vidéo pona koya koloba na lobela fali pesu bona posa na kolobela susu fali za mwana bana na isa Jonathan Kadima na Prince Babia oyo andeo ya kozala manike bana no bana vinini bana manike bana vinini manika za succès. Oui, on a succès, on a ba fan na yo oh je suis maniqué. Ba c'est là-bas nini. Ba je suis maniqué wana. Ba c'est là-bas na nini. Tu t'es épargné bana tu chara yemoro. Pourquoi tu épargné bana té? Kérit, au moins vie auto vivre les lots. Tout ça qu'on entretenir ma relation un peu lobby na biso. Bana biso ba ça va bénéficiaire. Très bien. Mode de vie na biso yango bana na biso ba ko bénéficier nango lobby nango ozo comprendre très bien ngai na camarade ya maman na biso maman Mireille na PC bambote maman Mireille kenda ba Chine ba Istanbul banini maman Mireille soka ayelanga ba maneti be na lataka ayaka nango boy pour même na mobile nanga kama même moto na commerce na ye azo peso biloko pona boy na ponaka ayisa mobile nanga bibolamu ya maman na ye eleke bele non récompensant pas bana na ye eza bolamu maman na biso nga na bénéficier nango nga na ba leki nanga toujours bénéficier nango pas bandeko pas ba entourage na ye bana na ye ba ko se retrouver na nini pas maman na bango bénéfice na bango pas manike za nini Prince Babia na Jonathan Kadima ande yo ya kozala Prince ya kozala manike vie ya Jonathan Kadima za ndeni pour yeza na ba je suis manike ba c'est là-bas na nini Prince Babia abima 4e na Vodacom. Oh Gali abima 4e. T'as la vie à Gali, t'as la vie à Prince Babia. Gali a ba production, Gali a ba manager, Gali a ba voyage à Zozonga. Oh Prince Babia abima 4e. Prince Babia a un producteur, un manager, un nini, ba production exacte. Pourquoi? Nani a fait ses faveurs wana en regardant sa mère. Il y avait une gratitude à Bajaroyo. Bébé te biso sur David na Jonathan. Saoul alingaka boma David, donc David a comme alinga comme roi. Moutabi qui sera David déjà Jonathan. Mais tant Jonathan koufi. David a dit bon lukela ngai mwana ya Jonathan. Babi Jonathan tika po atika kolakisa bango mwana te. Bokende na ba village nyonso bo lukela nga mwana Jonathan. Place bakende ko retrouver Mephibosheth na village ya Lodeba. Oh, selon loi ya palais nani muto aza film kokota na palais royal te. Mephibosheth azaki un film ba mema iti na palais royal alia ba pesa ya mela a profiter na comment dirais-je a profiter na bolamu ya papa na ye. Nathalie Sio Bongo, pourquoi? Nathalie Sio, ok, bana na biso ne baza ba bénéficiaire, ya ba relation toza ko entretenir les lots. Et ça bisoté, bisolo to ko kufa, maladie comme maladie comme ko yabo, mutabelika mukolo moko po akufi, ba mort subite comme roya. Lelo soki manika kufi, akotika bana na ina relation nini? Longa mamba kufa s'il vous plaît. Oh, mais Kérit, vous pensez que bateau ba kufa, non tu ba na présenter Grit Boté ba condoléances, Grit Boté on se prêter maman bango azanga kiango
Mais de Yomoro, ma béni nous avons nazoloba mabe ezali ntango naoloba boye naopesa baexemple boye eza mabe ezali oyo biso nyonso tomoni na yo nanga biso nyonso tomoni mabe ya manike lelo otraité manike ingrat mais aza ingrate keriti aza ingrate na mutu oyo amemi yo poto oloba bien visa bapesi eza na passeport Fabregas apesaki yo bo mpo na nini à l'instant ntango basalaki yo passeport bapesaki yo na visa te ntango basalaki yo passeport pourquoi bapesaki yo na visa te moto amemi yo poto apesi yo visa basombeli yo billet okei ozongi nde mpo yo kosala video ya genre oyo osalela moto ya memaki yo na poto manike nzambe aza mokolo nzambe aza mwana biso te aza leki na biso te epuis nzambe alalaka te pa nimbaka te ntango ozolobake mama oza kipa mvita ya lokuta papa Simon Kimbango alinga balogique papa Simon Kimbango alinga moto atambola bien eza oyo osala te oana puya mutu moko te même ata na ndenge kibonzambe oana puya mutu te mpona koya kosalela video na mutu amemi yo poto afingi yo te asali yo eloko te asali yo mabe te oyedi ko osaleli video voilà soko mi baministère baza koenvie yo na hypocrisie mpo bautilize yo musicien nini yango azoba oyo amona penake bamutu amemi yo poto asombeli yo billet aye oye kishasa mpo sala video ya korécompense na manière ya video wana bamusicien na baenvie yo na hypocrisie bakoutilize yo mpo baosalela eloko te manike so akota prison 2 fois prison liboso eza afinga ya Willy Musheni abia Willy Musheni ya viola ye ya Willy Musheni akangisa ya kenda prison ya mibale eza ndinga finga ya Cindy tanga lukaka imi aisali usuko madame to pa bundi bitumba na victime abundi bitumba kasi yango na yebisi yo manika kende poto ake poto parce que batala côté positif batala côté négatif te pour côté négatif ba erreur ezebele manika vanda na plateau pour notre traiter fali jaloux boy bien ngote que ça a 1 million de TikTok 1 million de vies fallait que les jaloux ko traiter mutu jaloux na vie so na bengo que tu as jaloux à vie na de ça dit na traiter que oza mutu mobo olinganga te olingama donc olinganga te ozo comprendre très bien o manika ya ko traiter wana aza mwana ete aza mwa fallait aza mwana manikete soka zo kanta oyo sala a détruire fali a mi détruire pas zo détruire vie bana na ye ba ozanga muto sunga bango na vie pona mama bango yo kati na minute soki na société mwana Isaac kabaka bakebyo ngana na mwana Isaac kabaka na yo senga musala nani opese compagnie ni pesa mwana Isaac kabaka ba musala pona nini pona réputation papa na ye o comprendre ngate oui batu ba vivre na faveur ya ba parents na bango yango na pesi exemple wana mwana Isaac kabaka akesenga musala na société mobwe batuni o kombo no ekoka na nani naza mwana Isaac kabaka nani akozwa na société babanga pona nini te po babanga so batyo na société ndiye bo sa coup monter na papa bino boyo iba bilo na compagnie na pesi exemple très bien bana ebele baviva na bafaveur ba parents na bango ebele bana ba société za pona tamusu papa banga kenda atika kombo na ina ninga bien bazo ba nommer bana na ye o akufa tamusu atika peso ba exemple ebele pona talisa yo soka kantike oyo sala détruire fali aza commis détruire pas au détruire vie ya bana na ye je suis maniqué basaleli bana na nini ba je suis maniqué basalela bana na nini yongo yebisanga ta warrior moko akabela maniqué te maniqué oboya ba warrior balinga kete parce que au traita ka leader na bango à chaque fois o yaka na ba bêtise na leader na bango ba olingo ndeni
moto nini oh mona ke leader na ye neti yondo za boye par exemple oza fan eta mususu ya Mike Lokamba ba Monica Richard Moboye Mike Lokamba pas sunga kale Richard wana ye asali vidéo a fini Mike Lokamba est-ce que yo tant que fan na Mike Lokamba o sepe na Richard Chantez ça. Vous comprenez? Très bien. Matthieu chapitre 4, verset 4. Mochakobika kaka nalipa te na kwanga te me na baloba nyonso ekobima na monoko na Nzambe. Elubu ya nkolo. Swanikiawa akotewa pe aponinga moto ya mosala na ye ya Yesu anikiawa akotewa pe aponinga moto ya mosala na ye akuna basimitu Manika za komi détruire. Ki bon motango kenda wapi. Obosani oleli fallait ko tu nyongwa vie. Fallait saler le loko famille no e salate. Oleli na aéroport ba image eza. Olingo bosa na mbango. Vraiment. Obosani ke fallait pesa ko maman moko fallait pesa ko $1000 c'est sa passeport. Oliambongo. Ken piana ebiango, ayebi li solo. $1000. $1000 à passeport. Yo yebate, yamba il aura chou na plateau non, oh yebi so mamna luba. Ken piana yebiango. Oh. Makizembe. Ba misiso zo kumisa wana. Ba vivre non na hypocrisie mama. Ba selo o fala salate. Pe na mutema muneno fala saliti ba memo poto. Yo na biso batali côté positif. So ba bata côté négatif ba memote. Om tabuzoba. Musicien ni ozwa o. Musicien ozwa ko utiliser o kaka. Alors c'est le o fallait salate. Ba musicien zo tanga. Prince babe uta pa uta na la team watati. Pas héritier. Alongo pona nini? Pona yo mama. O finga wata ti wata. Premier voyage ya Prince babe ba mema itina Luanda. O finga wata ti wata na kanda longo la Prince babia passeport ya Prince babia mutaya nango jaeli show aya otike nango ken piana po a finga wata pona passeport ya Prince babia lelo ngo tout atolo pona wata o tout atolo pona Fabregas fa peso visa tanga sela ko passeport ingratitude soko bude poto fali bo poto o ba mima wana ndo okumisango po on a 3 ans. Fabregas soit payé que 3 ans. What a payé que 3 ans. Maman, omi tu mon la libulu yomoko. O ti mon la pona falite. Fallait ça c'est pour fallait soka même manikete ba mokile ngeko ya chaîne ba tresim belenga avec de suka bange batia manike batiki e pa fali manike pour ba baloba kama ba titre bien pour na fali manika tiki fallait tiki manike bonga botela ba fali ba titre mabe bonga boya oya ko finga pe loko sali maliki ba meme poto ngo sala ngo pe kaka so ba mema kioti. Yebisanga muto azo vivre basele bolamu te o vivre kana même conduite parce que faut mutanga sani fallait zande kwa manike kasi soki za rapona babia bolamu babia on peut se kokiti oh ba memi on peut déjà poto e kokite babia ande kwa fali président babia zakuna otika i tranquille o koma kaka fali ande kwa babia Bolo mon fallait saler coquille peut déjà pour na bana compte ya babia. Parce que yo o bénéficier pour na babia. Est-ce que ba no ba bénéficier pour nan? Ce qu'il fallait saler pour na babia pour babia ça qui bien a fallu. Parce que yo o za bien na batu. Est-ce que ba no ba bénéficier na nim? Do yo moko o bo mo ba relation nyo so pour ba no ba tikana elo côté. Jonathan Kadima boko souffrir ndeko na ngai. Jonathan Kadima boko souffrir.
Retomber za bino na ba descendant na bino. Retomber za bino na ba descendant na bino. Voilà. Jasmine Malika, je pense que pour le clore dans le sujet Oyo. À continuer. Et puis maniquer. Pas kende bongo. Si vous allez bien même na répétition à Fali. Donc bah tous les membres journalistes et pas nana boduga. Abene habite zangate. Eza bureau mute seli liste. Papa dit ba diata na nana boduga mutu ba tia komba maniquer. C'est vrai ça. Papa dit ba diata na nana boduga nde ba tia komba maniquer. Te soto memaki sinjora photo memape maniquer. Papa dit ba diata. Bino quand tu as fallu longo le dit ba diata na poste wana pour na journaliste mo boy kaka ya réseaux sociaux ya YouTube ata journaliste en TV a outé la wapi soki ba papa dit on bazaki pe mabe baninga batia ete baninga batala ka ninga finga baninga ba pesa na ba raison mais batali pe côté wana te ba bité to tia kaka yo lingo zo mabe on comme ça un mode de vie. Ma belle na yo au salaire bateau. On comme ça un mode de vie. Donc ce qu'on sali bateau à comprendre ah yeza na ndenge na été. Au lit na foulouté. So comment qu'il est na foulouté comprendre. Au lit na foulouté on ndo lamba kutu na ngulu. R9. Voilà, Jos Mania Malika, je pense que Batbar Landabiso partout, Sikoyo Malika. Après, on a tout le monde ici, les Scram. Oyo, ba photo autant moi na réseaux sociaux, il paraît, ba kangisi Léo, ba misu babi geza tournage à clip. Comment on a babilo rabongo pour lancer Léo? Avec que pour se peler lancer Léo, mingi mamba sala. Aza comédien mboka bisoti. C'est Léo? Artiste, musicien, icône et animation. Il a fallu pour pas inviter, Azak invité dans Côte d'Ivoire. Maman est allé bisoter. Ah ça va comédie ne connaît bisoni. Oh, c'est le scram. Alors la prom là. Autour d'une question à répondre. Et comme il y a un problème, il y a quand de tout le monde à répondre. Est-ce qu'il y a un problème? Ton problème, c'est qu'il y a une question à répondre. Voilà. Il y a ça va comédie, il y a tourné un film, il y a un lobbyani. Tout est à pièce en webimai. Réaction il y a Marc Aouz aux États-Unis d'Amérique direct qu'on enchaîné groupe victime. Nga so na zaka faire mais na benga na Marc Aouz. Soka tika kai parce que yemo ko na émission première son lobaka nga na vraiment mutabuzoba. On a fait. Aloba on a premier soin. Alobani. Aloba eza vraiment mutabuzoba. Aïe c'est ça vraiment mutabuzoba et puis ndenga zana yem tatinda Marc Aouz. Sikoyo. Tokotina pesa mabete tokozwa relève à président pesa mabete. Mais zota relève na misala malamuti. Très bien. Outi tourner au kitimba mon aéroport pas au bantu beta masolon pe ezape ya binote eza makambu ya Jael ina vie wana ba mona mitakala etalio na nini ça dit au boyo beta biso tourner à place bo outi parce que peut-être bo sale makamalonga te yango za na information te to za na mukolo o yo ko enchaîner ya ko beta biso ya place bo utaki ba outi tourner parce que ba nanzimita mbase o salango nanzibite natamuka lo salango ke ba uti voyage ne ba uti ba tourner bongo ba kiti bo yemi na aéroport maman dio bete masolomo bo zanga sens te l'éducation coûte cher. L'éducation coûte cher. Comment on a même na musicien fali mentalité o na maturité bazara nango et ça passe pour ba musicien musu ba copier ngo. Tu m'as bien un esprit wenge. Ozo esprit wenge kasi kota na buzobati. Bon elo ni la seka malamu fo ya nyoso ka fo copier. To copier ya malamu ya mabe to copier ate. Copier ya malamu po lobby e orienté yo ememo musika. Ya mabe soko copier ngo ezongi si osima. Mote ke bango ezongi sa bango sima. Ndenga uti voyage aye bongo li solo ni na bete biso ya concert ba betaki. O bandi mama makambo tatouage balongola ya keina. Est-ce que talibino
faire baboko lelaki mwana ya magi dans saison akufa baboko lelaka ye et pas bombi na bombi komba bombi alpha so moni bo texte ma ferry mwana dans saison magi o ya fioti auto akufa dans saison ya papa Wemba o akufa ka komana pour mon tour. C'est vrai ça. Donc les autres n'ont bêta du solo, il a fallu longola mwana combat tatouage ya nini. Est-ce que ceux qui montaient ko bêta du solo ya bana msusu pe ba boko de la ferry. Est-ce que yebisanga au moins que ça sens té tout ça la bémission mon na lobango. Maintenant on a moni marka uza bêta du solo ya mwana ferry ba longoli pour fallu longola tatouage ya comme mwana. Est-ce que t'as lu au bêta du bisoté tout le monde va tiner biso ba vidéo ya ba sali kuna ya ba sali de fait on bêta boton di ça té au peut cette explication on té on se défendre ta ninga lokuta. Parce que biso to comment na mode de vie o kosi biso na maloba biso pe to koso na yoka aye kamani o kosa biso ta kokosa que ça luana batonda ki après oh eza image ya ka to ngata to comprendre ka eza ka aza raison ya ko extrapoler pour na makambo na bon mais ozo ko extrapoler na likambo o est concerné yote ngaya sino zaka faire mena benga na maka uzumelo ko yema ba kaza idole na yema one mutu encourager ka c'est bon ba continuer bongo yo mona page ya musicien ça 4 jours sans publication on va dire trésor Congo sans publication on a auto yebisa o fali a outi Côte d'Ivoire ozonga paraît sali ba vidéo na aéroport ozonga aza star page star 4 jours sans publication. Na mona okapa na bango tala ferro wapi ferry gola ferrasila l'EHPAD omoni ferry l'EHPAD totia ferry oya bozi simanto ferry o ava so ndao to loba boso ka yoka ka luka ta bato na zongisa bango Vasco Mabiala bozi simanto Vasco Mabiala na ferry o lelo travaille na nani na DG Blaise Polo secrétaire de Tracy Eza directeur ya chargé à communication batata Guilherme Fakala oh il les a ça bien batata Guilherme ko sala musala eza nini ko sala musala yaka ko lobela artiste na yo ko ya ko extrapoler et après bon réaliser makambo yaki ko extrapoler na ngote yango moni pesa vie njora kanda bibo tadati po ba mona batu ba ibati dati ba effacer boye bo lobi bo tete boye bo sali bo tete non bo tsango pe so pe ta bo tete dati bo tsango pe pona bisote eza pona ba fan na bino non ner ya orchestre na bino eza pona bisote ata pe bo ti ba dati yango eza pe ka pona ner a fali pété eza pona ner na bino mo a pe longa c'est le Congo qui gagne comment c'est chacun qui gagne. C'est chacun qui gagne. Au Sali Makamono, c'est toi qui gagne. Et ça, c'est le Congo. C'est le Congo, comme il a chanté, même attends, c'est le Congo qui gagne. La musique est Kaboli. C'est Fali qui gagne, qui gagne. Mouton profiter de chaleur, Mningaza soutien en 2024. Chacun portera. Chacun portera. Oh, Malika Mania. Voilà, mais je pense que juste une dernière question pour que Toka Boanayo. Tout est comme on a frère Nabiso Junior Piana, Wazabongo, moi na ya Jibem Piana. Balakisi photo na émission, il y a Kofi Olomide, Abengi Kofi Olomide, Félix Oazé quoi. Alors il y a Kofi te. Ben impressionnant aussi rien. Et ça opinion, est-ce que tu as sani? Tu kangi basinga? Na moni ba golo ba finga ye ba golo ba bata distraction elo na sepena ba izaka yangwana elo kona slinga bango elo linga ba golo tala niveau ba kena ba ko sa kapari na Junior Piana ezo opinion Junior biso to sani tina jiba comme finga ma to moni ba comme finga na jibe est-ce que opinion ya moi na jibe et tali jibe na nini opinion ya moi na jibe et tali jibe na nini est-ce que Junior wana à cause na préférence na été to akoya lo ba vérité ta na droit lo ba vérité ti mais koye ba kofiti en fait apina lukana na analyser ngwa ezo opinion na ye
ngana ko lo bakosi mais ngata na lobi junior abosanaki atana bio junior tamusa na kuiti atana bio junior donc le fait que keza eloko bimi na munoko na ye ton eloko lo batin malobi que faire pas dans le niveau qualité et tout mais na lobi est-ce que yon eloko na cholo ba donc c'est que mutu azana droit ko lo ba vérité te po aza mwana jibe parce que jibe na moi ba golo ba fingi jibe namoni bagolo bafingi jibe namoni soki pa lora sokoko wana afingi bango afingi nayebi te comment batu bakolinga batu baloba s'exprimaka selon bango pourquoi donc yoza pour junior piano naza pour junior piano te naza pour vérité na ye naza pour vérité na ye tala oyebi ndenge nebisa batu okatala biso eza na bato mosusu bavandi bazoyaka c'est comme si eza na bato oyo balingaka te to ya koloba bolamu ya fali junior mpe na nde aye koloba bongo ke faire aza ya niveau fali te junior mpe pa oluka poto aluka poto je pense pas trésor congolo aluka poto mais pourquoi c'est comme na tour malika fallait au même poto te poto eza te vanda kuna poto eza te kokemba bino bato bolinga ko sous-estimer bato pona poto bon mon exemple à petit falite donc il est censé batondani na ba faux compte wana okoki ko imaginer te la base aurait exemple à petit fali nani ba ke petit fali longa mbanda ka oyo luka viti ba mimi poto donc ba ka olobake oyo lobela fali pa mimo poto je suis désolé poto musu yoko te censé ba mimi poto wana tam son dimate ko zana poto obi ke poto so ezaki ke ava ba peso visa batali no mayela moto bato be banya baza na poto te ebele banya ba non ko sote ebele banya baza na poto te pour mona muta zo ko défendre artiste na ye o azo sala makambo bien azo sala fierté ya mboka na biso mais ozo ko lobake ba memo poto tato luki poto histoire ayo et soit na yende ko répondre bango ah ok et soit ndeni nzambe mutape sa visa nzambe eza chaque chose à son temps donc ngana ka lobela fali masola poto o me ba jeunesse ezalate vous comprenez ezala raté alors intérêt zate to lobande vérité so bokante boya ko loba bongo po bo décourager nga na lobela fali ti mukolo na kenda poto ti mukolo na okendaka poto ti mukolo nzamba oboma mokili voilà merci beaucoup à Jos Malika je pense qu'il va devoir l'anda biso sikoyo merci à Karine Bionsaka cosmétique bientôt na Kinshasa c'est-à-dire qu'il va produit importé parfum pour na loposo surtout Karine Bionsaka Rosalawana pour na bino vraiment merci aussi à Dada Olungu Jos Malika mot de la fin depuis quelques salutations à bateau tout ba disposer qui tombe pour na Orlando biso. Merci na batutu balinga biso ba soutien na bino physiquement moralement très en ville depuis Brazzaville na pesio bambote merci beaucoup ya Karine Muntu na pesimbote na mère Lionel Mukendi mère Adieta Kupumba encore une fois merci beaucoup na yo ye Lisée Luambo Lisée Luambo na pesio bambote na place Ozali merci beaucoup mes jumeaux paradis bana Sukanzembe je vous aime beaucoup merci beaucoup Sorine merci beaucoup na Kerit merci beaucoup na batutu obo soutien na Rabiso vraiment ba soutien na bino Karine Biansaka ba lobi bientôt cosmétique na Kinshasa donc Biansaka vraiment arrivé na yo Karine Biansaka tozela yo tu dis que ma campagne ozala vraiment bien maintenant alobara pas salaka te biso tozala toujours patient Karine Biansaka cosmétique Iguette Kandungu Georgette Kandungu des gros bisous à toi merci beaucoup à toi Mira Dienda El Dienda famille Dienda Mobimba na pesi bino ba gros bisous ba bonne année na bino merci beaucoup na yebike boza ebele Winnie Dianga na maman 100 jours Magali Kambafia à l'œuvre électrique je vous salue depuis quelque part merci beaucoup à tout le monde ba bonne année na bino tout obolinga Malika Mania voilà merci à mon ami Megra Mangwana merci
merci à Maître Gaël Kiziki, merci aussi à Maître Tieki, un grand merci à mon ami Mondo Kilolo Wacha, Fashion Police, merci à Pistis Galeano, à Bière Delix, merci aussi à Pistis Moubalama, merci aussi à Jason et Makasila de Bundes, sans oublier à l'aide de Latif, mon ami. Merci vraiment à Batou Toubalinga Bissou. Merci à Richard Antessa derrière la caméra. Merci à l'équipe Mobimba Afrique et Lengue Télévision. Je pense que tout le monde est bongo au prochain numéro. Richard Tensia, la main d'or. En tout cas, n'a pas essayé Bambote. Viens dans la Prudence Mbangi depuis quelque part, n'a pas essayé Bambote. Bye bye. Bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.